DJ Matika Songo TV, chaîne ya Nguya. Kena okende kozwa mutu aye na fimbo afininga na chaîne nga na salaka bato poto balobati balemi wana yuzana no wana nga na zaka wana na saka bato nga alobi il faut comme na mur na comme na mur te delo comme na yo kan so sali mo émission na mombaya okansi mombaya linga kwa linga ko te elanga makambo ye e banana na vali aki na tiri ya tinenga na ba voice mamwele ka kuna yo mona te ozomona te ba dona ba kosale mais lelo autant na mona mombaya na plateforme na film ken bezo ta vrai complexé o mema ina église na église ngo tellement banda olingo mi bazu ya pièce yo jipi ozaka complexé ozaka de ozaka so ke sika comme lenga obitenga na kokatenga na kokatena mema bato or que tango o mema bato jalousie zoya net ba jalousanga jalousie zo ba oui jalousie zo e bato yo zo mema tango oye ba keno en église Emmanuel de so sale mission pesa $100 jalousie ye moi te bibi kapinga ke na tonga so Emmanuel de saki mosana nzamba mabe nda benga na yo mais kapinga pe o akene ko tonga ka bango ba telemelaka nana boduka pona Charlie Prince o ba mona nana na Charlie Prince ba osolo siko ken pia na sola na Karim Okonji e victime ezwa nde il faut se prendre décision moko pour makama nana comme makama minene voilà il faut si le quoi siko ken pia na ka oso sa Karina finga ka leader afinga ka mwasi leader afinga bana leader ala bateka tika sa finga lokola ken pia na oso lisa a poster ken pia na faut sa punition DJ Matika Songo TV, chaîne ya Nguya. Matika Songo TV. Matika Songo. Kasongo Matika Songo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite, chez Matika Songo TV, chaîne ya Nguya. Matika Songo TV. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Quand même, tu sais. Aïe. Bakoyanga noa eta bato aketo ba jaloux. Matika Songo. Wana bato aketo belé. Il y a des gens au balingaki te ozonga. Priya na bango Matika Songo akufa. Bato aketo ba jaloux. Babi actualité ya solo, makambo ya solo, ezongi en direct de Matika Songo. Is good bakoyanga noa ba jaloux Matika Songo. Zongi se lengi na internet. Événement. Le maestro de la musique africaine Fabregas, le métis noir. Bonsoir la France. C'est la danse du moment mondain. Après avoir conquis le continent africain, il s'attaque à la salle prestigieuse Le Double Mix à Lyon. Le 13 mars 2021 à 19h. Billetterie au point de vente habituel. Merci, bonjour chers internautes, bienvenue dans votre émission Star à l'horizon, une émission de chronique musicale qui vous ressemble, qui vous donne l'opportunité de suivre vos artistes, musiciens, pourquoi pas nos mêmes de chroniqueurs ou de chroniqueuses dans cette émission-là. Je dis merci à toutes les personnes qui suivent, partout où vous êtes, Matika Songo est bel et bien là. Moi, Maël aura toujours le premier Ndenge Sarabino, Ndenge Nazara Wana uniquement pour nous sépeler Sabino, pour nous couper Sabino le meilleur de moi, Bino Nyoso Bolingara, Matika Songo. Dans cette émission aujourd'hui, on va recevoir, elle s'appelle Manike John. Manike John, de l'autre Yambaye. En tout cas, elle a besoin de parler, elle a besoin de sortir. Abimisa Nyoso o Azalango, Namotema Po Mabele, qui a zappé. Appeli Bendete, Tata bassin sur le na pompe, sur le tondi, et ça que moi pendant quoi. Là, je dirais big dédicace à Mia Joana na Endoven, ma grand-mère,
Et puis sans oublier ma petite sœur Marguerite na PCOP Mbotemi à Joana maman na Marguerite Nendoven. Et puis sans oublier Venangai Boanambongo. En tout cas, ce que tu as fait, na matin, oncle Nanga Christian Kassongo, tu étais là. Olala Likola Kitty, vraiment, en tout cas, je suis de cœur avec toi. À Boanambongo, Nendoven, côté à Nadine Kassongo, ma maman chérie, maman Nana Nadine Kassongo, puis ma petite soeur Nanga Marjolie, Tabita, Bakasongo, Bino Nyonso, Nalingara, Bino Mingi. Sans plus tarder, je dirais merci aussi à Picho Pacho, à Sotalikonko, na Norvège. Ndenge na lobaka na bino ndenge tokendaka nango ay ya biso na bango ekokanaka te. Cela veut dire que baolia baomela baosepela na nsima nango baoremercie Nzambe. Tala ndenge balie moto anga nde wabosani mokila bazwi lofotika na bango. Picho Pacha Sotali Konko la Norvège talisa mokili vers Kasangolo Koko Dema kena ona se kita. Événement. Le maestro de la musique africaine Fabregas, le métis noir. Bonsoir la France. Ça c'est la danse du moment mondain. Après avoir conquis le continent africain, il s'attaque à la salle prestigieuse de Double Mix à Lyon. Raoul Itono Bolingo eza lokola nyongo bangi matiti okobanga funda na lekolo kibaka na yo moko. Le 13 mars 2021 à 19h. Billetterie au point de vente habituel. Merci, retour sur ce plateau avec mon invité. Je vais vous présenter mon invité bientôt là, mais avant que nous présenter nos invités, elle s'appelle déjà Maniké. Babi le 13 mars à Lyon, double mixte Fabregas en tout cas à Kubeta. On a première fois depuis Let's Music na Villa Nova voyage en Europe où ils sont en France mais à Lyon où Fabregas a livré concert kuna pour s'appeler ça peuple nyonso a s'appeler ça ba fanatique naï a s'appeler ça ba gabonais ba congolais bino tout pour na moni déjà que bato ba komeli ngamo ebele maestro Moupe et Gigi Kyrios Gozarachi de trop dans Arozala wana bino akopé Sabino Yamado akopé Sabino le meilleur de lui oyo batu nyonso eza moment oyo batu nyonso baozela na double mixte na Lyon wana en tout cas Fabregas maestro avec Villanova. Vous allez danser des Amado, vous allez danser des égoïstes, vous allez danser des fusibles, vous allez danser de Moupe, vous allez danser des novelas dans beaucoup Zalawana, beaucoup Bina jusqu'au matin. Fabregas, Kyrios, Gozarachi, des trop. Sans plus tarder, je dirais déjà un grand bonjour, bonjour à Maniké. Bonjour. Bonne Maniké. Ça va? Santé normale. Ça va très bien. C'est comme si moi frustré là. Frustré? En quoi? C'est comme si tu as. Non, très bien. Très bien. Quand on va vacciner vite, on a bien, très bien vraiment. Merci na. Matondo mingi na ba ngunza nyonso ba bazali na ba na pemba kalunga batala biso ba bakenda ba mama nyonso batambola na ngonga makolo ngulu pona ko annoncer la bonne nouvelle. Na pesi bango yenge na bango. Ba bien. Za Mukongo. Na Mukongo te men Congo et tant Congo eza ya ba Congo. Tant babanda Congo, les gens parlaient plus Congo. Yango ba maloba nyonso pouvoir et bana ko pesa na ki Congo. Donc na pesi ba mama nyonso bangunza nyonso ya basi o bazali na pesi fijo na pesi ba mbote ebele na remercier remerciement te na pesi matondo na mama ki panvita mama nzinga mama mafuta babi ba reine ya mboka oyo ya babi mikolo oyo kolata eloko ya kotia vernité na maboko folata singa po balobi Congo ezobonga kotia vernité eloko te maquillage te eloko te to ke nango bongo émission toujours makolongulu pona kopesa ka signe que eza na ba mama o batambola na ngonga makolongulu pona kokende ko lobala
bonne nouvelle. Donc, voilà pour l'Okende Koloba. Fabregas Voilà. à Lyon. Ouais, Fabregas à Lyon le 13 mars. 13 mars. 2021. Bon courage, Nayo. Le 13 mars 2021. Alors, on a vu la Nova Mobimba. Voilà. Alors, voyagé à Villanova. On m'a voyagé à Matika Songo. C'est parce que on a vu la Nova. Donc, ça, ma Villanova est à Lyon. Donc, ma type pas à Lyon. Inch'Allah. Ah, ok. En tout cas, félicitations à toi vraiment. Et ça, a bien sauvé voyager pendant le mouvement. Et ça, et puis ça a quand même. Donc, ils ont au Fungoli en 2021. En tout cas, bonne chance. Et ça, la manique, moi, question, moi, oh, Coco de moi, que na comprendre te maramba lobby, que na loba na tali na se, na monimite ma faut que na se c'est na pona osonga na maramba auto loba, na loba no mom que manique, Fabregas après kobeta ba Afrique, kobeta ba ni premier concert na en Europe, azaki passion, to ba producteur bandom on a été pour il fallait la temps na inde koka pour amema mouvement. Bon, pour dire, on a vraiment un tambu saka. On a un kilo dernièrement. Ozo bomela mo ano makamna bi bo simba ba producteur, te bo simba ba maison de disque. Voilà. Kofi Olomide azwamboko pendant 40 ans. Oye salamate na mission nyonso. Quadra Koraman que je salue en passant 40 ans ton dimanche que fallait obima, fallait abimi. Tant fallait abimi peut ton dimanche que ba Fabregas ba bimi pe ba ya ma deux bimi et tambu si mokile ningi si mokile donc oyo yo muto tchela ka prince babia point na zela ka yo mukolo yango po prince ayemba et puis voya prince déjà na âge na azadi na ba fan ebele na nous kuto azana maison de disque mazana ba fan oya ye o balingaka ye batalelaka ye donc nga na talelaka loi ya Nzambe azaki abane ko zela temps ya Nzambe ekokisama eloko basala yango na tembete ngana mona jeune moko aboko na papa te na mama te ti akufa abeta histoire ya vie na ye te ya bomwana so azalai kaka soki alingo banda oloba anga na kola boabi te de John na kola na douleur ya makasi non so na obeta histoire wana c'est que na on se rappeler non mais na mona jeune wana atia teinture ti awa afungola chemise ba memaye na chipoi mais tant on a bête dans l'histoire avec ngabi mon biso ba to koli na banda kuna ba français to na sur l'hôtel ko jeune na ba longole bananjili na mapeka si na place des artistes jeune on a comme les ara choko ba biandonga na monate bo sana bino ba succès mais na mona ya babia boye na misu nanga na lo ba te pona wana na ku moi sinete na mona ngo boye na ba yango mwa ba mama ba otuna yango mwa mbalo azandundu ok ndundu te chanteur voilà on parlait na Fabregas moi commentaire donc exactement 2021 za na makambu nango voilà bino batu bozotenga na sali boyenga na kebo nga tala na vie fo lo ba vérité 2021 za na makambu nango succès ya bizarre. Ok. Merci beaucoup à toi Maniké. Mais autour on a autour qui bangonga, baki panvita, obagi ba bitocha vernité, tout ça makolongolo na moni. Parce que vita pouvoir, donc pouvoir 2021 ça na pouvoir. Koko Maniké au sale mission za makolongolo. Na comprendre pourquoi. Vernité to la ta singa. To tia maquillage. Na moni singa na maboko. To tia maquillage te to représenter ba maman ya Congo qui panvita manda ko lata ba singa na ba or. Soki auti pèlerinage nyonso ekufa ebanda olam quand même na nzela na zoleka mutakufa ki ala muki on comprend ouais. Alors so jalousie eza na batu mususu ki panvita mutateka ye ndeko na ye le roi Nzinga Nkuvu pona 20 il a vendu sa sœur oh rock matom pelobaki le roi Nzinga Nkuvu rock ouais na benga masalanga moya boye masalanga lobaki to sola ka na butut le roi Nzinga Nkuvu ba pesa vodka ba pesa atekande kona ye baya ateki pouvoir ay belu kanga bo ay belu nata ba donc yango lisolo zo Nzinga lelo eza soki lelo na internet tozofanda tozomona ba oya biso tolia na bango tomelana bango ba trahison. Non, mon normal pour Nzinga Nkuvu ateka ndeko na ye batumba ndeko na ye ndeko na azokima
alobi aosuka na frontière ya yema akoma na frontière ya yema bakanga ye baboma ye mapesa annonce kabi kimbangu aoya esili nanu te mpo kimbangu mpe aya alors so tokute na batrahison na internet ya naoka era normal tokota mpe na batrahison tu déplores ozodéplore nini na batrahison donc soki moto boyokani eloko na se bobika toyokani peut-être manike na ngai te tosolisa kokodema te mais ngai nabeti kolodima nake solisa kokodema yango bengango trahison. Il y a trahison, Mati. Il y a trahison, non, l'ennemi de mon ennemi est mon ennemi. Voilà. Au moins, Mati, bato akufa na biloko mikie. Mutake mabela tiki pe charge, tiki pe bana, bato pe baleli histoire esili. Na biloko ba trahison ya mikie. Boyoka nangi na ken pe na bo solisa mombaya te. Mais bango nde bayelanga makambo. Ye ebanana na vali akina tiri ya tinenga na ba voice. Mambo eleka kuna yozomona te. Ozomona te ke bato wana bakosala mais lelo autant na omona mombaya na plateau na film ken bezo ta vrai complexé. Tu sais pas qui tu es pourquoi. Ya monde na ça que tu vas tomber de très haut. Nikolo lingelo quoi na toi vous allez tomber de très haut. Tout pas comme taloba yango vous allez tomber de très haut. Tant okata motema atala kamana bi tu vas tomber de très haut. Kamana mkola okufa sika. Abi Pak m'avait dit ça. Ah oui, sa maman Abi bientôt je vais mourir parce que na trahissant mastananga. Tout pas n'est plus là, sécurité ça sauté. On se comprend. Mam ken na mona lelo tala moura na malika de ba finga ken. Est-ce que moura pa na malika banda osala pas ken. Ken atina omoni ken mawo yo latina ba émission o lata mawa wana tina sukambalo na baki pena na tika na léger lâcher prise. On comprendre. Kena okende kozwa mutu aye na fimbu afinga na chaîne nga na sala ka bata poto balobati balemi wana yuzana no wana nga na zaka wana na saka batu nga alobi il faut comme atina mur na comme na mur te delo comme na yo kan so sali émission na mombaya o kan si mombaya linga ko te o kan so sali émission na mombaya fallait opeso émission peso te po di badia ta linga ko te osamba preuve oh alinga kete mombaya linga kete alinga kete ko Alinga Kete, Franck Alinga Kete, mon bail Alinga Kete. Franck Stemai, notre ami, oumela na ken, ba master ya kala. Na complexe wana ken na mema une église, na complexe. O mema une église. Na église ngo, tellement banda olingo mi bazu ya pièce yo jipi, ozaka complexé. Ozaka ko, de ozaka so ke siko comme olenga, obitenga na kokate na mema batu. Or que tango mema batu, jalousie zoya. Net ba jalousanga. Jalousie zo ba oui. Jalousie zo e bato yo zo me matamba oyeba keno en église Emmanuel de so sale mission pesa $100. Jalousie ye. Moi te bibi kapinga keno tonga. So Emmanuel de saki mosana nzamba mabe. Nda benga na yo. Mais kapinga pe. O akene ko tonga. Ka mema ka bibi. Tanga na komo kene nga na se retira pour tanga memi bibi. Nga na benda ni na nga oh. Kene komo memi na biso. Place biso to okene kuna za mezanda kwa nzambe ba mema mutu nyonso oui ba mema mutu nyonso yoko boya te ba mema mutu mais sikoyo suka nango salini bibi atongi akio tonga mukolo église oh tala mona niveau atokio tonga mukolo église et pas ya secrétaire ya église tala niveau mutu sorcellerie ko tamutene timtaliboma oh. Ce type-là, c'est un homme de Dieu. Asala Ramusana et Malam. Nini Internet et Zalate, Emmanuel de restera toujours comme il est. Parce qu'il y a ça, il a ranzambé. On se comprend. À propager la bonne nouvelle. Tant que vous avez fait l'émission, il y a une émission Nzambe. Kuna na yepa Emmanuel Dodi. Pona nini Franck Abenga qui est habiken piana. Tinda Valdi awa to sala émission mo kona le king. Pour sopayo te pour émission sur to sala ngo e sopayo ba ofinga bino asaki ngo te poani jalousie ezali mati jalousie o yebonka mais ngai nayebi ke baninga bazara bongo mais ngai je ngana zala plutôt to naza muto oyo soki actualité eza soki eloko ezanga ndo benga batu abenga mabo yande ni Mike Lokamba Vincent na benga se préparer na ozwa autokende okingandi ba benga yo pe yaka yo pe yaka mais comprendre lelo comment muta comment individuel individualité au moins que soko za ma caste mati mosila si po bazaka déterminer ba luka ko tuna mutu na ngai yo wana ngana okipe na mama matanga na okipe na mama ngana njora wana na guerre na ngana njora
mais bazosala plan ndeni badestabilize yo bazwa ye na mwasi wana Voilà. c'est vrai on a numéro na telo te ma plein nga na yebi songisongi na bato internet nga so bokoma pembeni nga te po nga so na bona bo so na bona kateli o ligne o kota et puis Sarah tola makambo lobaka na ba émission ke tokutana mko tokutana otaki avant to koma ma Sarah tola utolobelo moko ke Edi to boboga kesi Edi badiata balinga mais bango nyoso basana F victime comment olinga muninga tendeni olinga te bafinga mwasine mais siko bango batelemelaka nana boduka pona Charlie Prince o ba mona nana na Charlie Prince ba osola siko Ken pia na sola na Karim Okonji F victime ezwango ndeni il faut faire une décision moko pour makama nana comme makama minene voilà il faut si le quoi siko Ken pia na ka aso sa Karina finga ka leader afinga ka mwasi leader afinga abana leader ala bateka tika sa finga lokola Ken Piana solisa a poster Ken Piana il faut sa punition parce que nana ba kene na likolo po ba kuta kai kaka fani na restaurant mo bo so Karim Okonji a posté Ken Piana et ça problème c'est ça problème parce que c'est ennemi ya leader na biso ça au milieu du village aza ennemi ya fali biso to lobela afali voilà mutu nyoso finga afali mutu nyoso dénigrer afali aza ennemi na biso po fali mutatinda biso te ezali biso nde bato tobimisa eloko wana ke mutu nyonso parna bino déjà dans mutu nyonso olinga dénigrer fali biso to wana biso to botozongisa ye sikoyo ye Karina fingi fali pendant plus ou moins 6 ans plein neti Sarah tola lelo bazay au milieu du village avant de komisa fali mo fingi nana ketchup 2 ans plein yaya boye mambo salaka Internet est un monde entier. C'est que quelque part, bah comprendre que bah place tout le monde kende et simbité, na so aka place na fingaki, place na sapoto moni na ko sote manike, na ko na katsumke na ko sote obi ezakara yo. So na bi na ba fille. Na cheba mibalte na ba fille ezaka yo depuis obanda ki do depuis utaino mamba babia, oye pas fali. Au changer pas mutu te metala ba fi internet nde batambol ba longo pa Fabregas mabe akepa wata mabe akome pa fere mabe akome pa fali mabe bazo tambola na niveau mo bo ka no maniki alobi te na fandi nanu bino batanka nani fali asale mission ba mombaya tanka ba ki maniki alobi ke no na fandi nanu bino bo samu sa bino so bokomi yo au milieu du village ngana komisa nga fali ngaku fali be ya e bongo tango bana ko finga mwasi na ye Événement. Le maestro de la musique africaine Fabregas, le métis noir. Bonsoir la France. Ça c'est la danse du moment mondain. Après avoir conquis le continent africain, il s'attaque à la salle prestigieuse de Double Mix à Lyon. Le 13 mars 2021 à 19h. Billetterie au point de vente habituel. À 365 jours. Et puis toi tu prends ton temps. Il y a qu'au fin chaque jour. Pendant 2 ans. Au fin nana. So na sala ko émission te notika ofinga na te voilà Sarah tola mukolonga na yo tokokutana ozokosa abiyo na bobongisi ozosololi mukolonga na tokutana batu ya pembeni nde ba ko comprendre ke binga na tokuta po ba filmer biso Sarah ngai muto na kanela ata na kuta na après 30 ans na obundiso na sisa concert a fali na bundisa mwana a pembe na zone présidentielle na ucho matana podium a fali na bisengo tolala nga na ken na kasho mais bobombango bat bay baté tolala na kasho nga na ken ponga na bundaki tango nga na eko bunda bana nga ba kotelinga Sarah mukolo tokuta na yo tokobunda bato pembeni nde ba filmer biso bana maximum bale bakuta na kuna ya internet ba bunda Sarah yo kantanga na raté yo mwana no ya mukolo banda oteka tombola na mpika regarde-moi cette sale fille vraiment. Oh. Abana oteka tombola na mpika oboma mwana mukolo o aza age mona Jonathan nga bino boya ba bébé nga mama omoni nga mama mkono kutana na obeta. Merci beaucoup Maniké Tozosonga wana big dédicace à bébé Kimberly 18 cylindres, bébé Kimberly 18 cylindres climatiseur
depuis quelque part. Je vous salue, maman chérie. Bébé Kimberly, 18 cylindres. Napesio Mbote Place aux Ali. Binonio Sobolinga. Aimé Boubé Boussaki Alo Sobalia Rango Mukolo Mokote. Moninga hérité Minimbo. Napesio Mbote Papa S. Christian de Cornes. Balobi bientôt le 13 mars déjà 2021. Doublet. Mixte. Manage MG Mimosa Napesio Pembo Bambote Place Ozana, le producteur Serge Napesi Binombote partout Bozali Binonio Sobolinga Matika Songo Manike Sarah Tola Asara ba vidéo nae namona raipe na banzela te yende zawana Nico moi asala vidéo na moi ezate mati pona nini omoni tellement a salité omoni moi ça munene mingi tubanda ngamba la suka na mona e pa Mike Lokamba na 2018 tant sona na Ken yo lo ba yo mona ngana mona mbala suka e pa Mike Lokamba na 2018 voilà petite sœur yo zo ba $10 ozaka na mbongo te po mwana na yo ya muke wana mobali otambola na yo sengela ke biloko olia partout ngana tambola na bana te ngabana nga reste à la maison nyonso ko yana passe na bisengo zelela ngo kuna na clan oko tambola te yo mwana na yo ya muke osengela ke biloko olia na nzela o se comparer non nangati na niveau éducation na lekio makasi parce que so total nga na boti na ba papa misato je n'en disconviens pas mais yo boti ba na 6 na ba papa 6 ya solo oui ozamba preuve oh asa mona ya côté na biso ah ok oh. Ah voilà c'est tout à fait normal mwana na yo ya mwasi aza déjà mukolo azoka déjà mibali mobali na yo okomisa cameraman na butu mutu lokola bala nana comme ça cameraman mwana na mobali ya nzoto mike wana so babe yanke nani oh wa musicien mobali ya musicien comment les ana Diego soki milido so Diego Milito yo ngai pauvre babia ozwa caméra sim ozwa téléphone sim ça ya filmer yo nzambe mbali ya en tout cas ba musicien ba stressé les bolingo na bango quand même Laetitia Kutu bolingo batu mseza ratambola na ndenge moko okosimbisa ye caméra na butu yo batu balali na 2h du matin pour ça direct osimbisa caméra la ne pongi na été monsieur mobali ya ba moni kezo kotela bango mo un peu et côté moi un peu c'est sacrifié osimbisa caméra si ofinga batu mobali ah matika ko mobali fozaka mobali babenga mobali Laetitia Kuya maman sociale babenga mobali na tina on se comprendre babenga mobali na tina pour mobali akosa n'importe quoi te moi mobali on a akoya munene te pour moi si moi ça la vidéo na moi ya te parce que abimaka ba mai soka telemi mai bimie na makolo so télé so sa vidéo il faut toquer belé merci Manike Fatou Kebele yo kana il faut toquer belé alors que sa vidéo na moi était a commis ça butu herbe soka moi si na mobali na butu ezaka chérie avec toi oui que chérie le kamano ça qui na sepela ite obi kosaki mabe moi c'est mobile ba yokana kezaka na mbetu na ba 2h ba 3h film ko ba direct wani ya libala te on est communé wani ko mbaje bose kota okosa nini naleki na ngai nalingaka boye te big dédicace à Esther Malone dans la mère des opprimés. Maman sociale Laetitia Kuya. Aïe. Baba Mabanza. Rock Matompi. Bama Salangai. Nalinga Bino Fort. Partout Bozali. Babi. Bose Kota. Boni Ozosa. Isle Roni Ozosa. Dans la séance c'était un mangala le kinangai. Que Mombaya a commis Valdi. A me poser la question na film. Pour nini? Que nous soyons battés, Mdengo Zali, chaîne na yo batté. Manique de John. Film bona bo bandi angona ba ken. Ba départ na yo c'est que bon, tout le monde a qui bisonné sur ba discussion. Pourquoi os aura toujours ko regretter ka film bona film. C'est os aura toujours na posa au sala ka kuna. Nga kutumbalo na bino okende te. Mbalo kuta kosa inga inde. To banda olo banata kosinga asali ka to solo la ponto kanda okende tirket ki na chaîne na ye. Oboy non. Ayaki pa kuti chaîne bien. Poto nazaki wana tende mawa. Sikoyo. Voilà, Manike, on va chiter avant de chiter. Dans tout talon ba émission moka na site ya Matika Songo. Ozaki vraiment na kanda ya fali popa que tu dois quitter bazo pesa ba valeur na yote, tu te poumons trop pour le mouvement na sexy. C'est pour monnaie pour le mouvement, mais tu gagnes rien du tout. Bazo ça, maintenant là ça va.
bobongisi po bango pe kam to ozakana bango nde banda oketonga yo kuna bazoboma yo me bazotinda yo bango bazoboma yo siko osuki ndeni eloko ebebaki eloko ebebi te babongisa ndeni eloko ezaka akeno na bai na tikeli bango basala mosala album ebima kala te base préparé basala promotion po leader aza na besoin promotion po bato bakomisa afale eza mingi bakongole natali bacommentaire bato bakritike yo babiso olongwalongwa ebabi yo ozoloba oyebi nze oyebi nzembo ya jaloux te me nzembo ya héritier oyebi oyeba te ndeni ebo nzembo héritier na koyeba yango te nayeba yango te poani wata misien congolais te nzembo na bino tobima babi me nayoki yango te naza mutu me bimi nzela moko donc sikoyo eza obligatoire mamu yango wana ozoloba bato nde baoloba ngai te bacommentaire ya émission bato baloba na bango bafani na Manique de John bazalaka ngai adiembela afani na mutu te ngai aza na bafani na nga na world na bafani na nga 2021 na obeta world te na obeta loko na obeta kini 2021 na obeta kini donc nazapana bafanatique pa ya Kinshasa na oleka pa babela Manique de John na Kinshasa ona na nga na soma mutu te boloba na bino abaki memba boloba na bino tosalaki direct na bawario na esemi da Taylor baloba na bango so na bino afandi na nge ezanga na ya volontaire na koma général te kombo wana otangana ababware te mida babware te bongo na bi babwaka ye ngam na tangi koma na pesi exemple na ye bon po to se passe te to kataka côté na ye te okata te ngam na pesi exemple ye okata ni ozo comprendre na tang basali direct na yebisa bango oya omona ngo mabe ezo dépendre na ye oya omona ke na sala eloko te na tiki bango kasi basala mosala mabe mabe te ezo dépendre na nga Didi Okamo de Birmingham pe bato azo Didi Okamo na Birmingham atuninga pourquoi bato nyonso balingaka ko s'attaquer na yo bakosela ka makambo po bango balia kana simana donc c'est comme si ozana aura moko boy izalaka na étoile mombo bato wana baprofitaka yo ozokanisaka ozoprofite na bango menzo ande bango nde bazoprofite na kasi yango ndete na bisiko keno basala mosala album ebima tokosi nde ezobima ebima kala te toyeba bango ndeni basalela mosala ok to monde ya bafute na baclair bofute bosali promotion ya nini te ya message so banani baza censé ya kosala promotion Ken Piana Mombaya Demel nani Frank Stemai vadi kuna ocha ete po vadi azana mambo wana te vadi babenda ke kana singa lo kwamba donc Ken Piana Mombaya Demel na moni place basali émission balobeleli na Ken Piana Mombaya Demel 4 personnes. Il fallait passer la promotion ya Nzembo. Bayemba Nzembo, passer la promotion batwalinga Nzembo, batwayeba koyemba Nzembo. Na moni bosali yango te boloti bocha makelele, o bocha neza makelele tokos désobima. Na tiki no samsala. Ngana sa ilote. Merci tous la tokos ebima nde toyeba na osala promotion bien na zo salate. Maniko on va chiter to chiter na biso Fabugaza autobimsa générique Yomoro Pona Robin autobimsa goûter Oki banze monandeni na oki onte voilà micro esalinga makasi po mundibu penza abandaki a préparer à sali pena disque na nzembo na wana pana bolingo nyonso mais babi sansiri boye bimi pena yoki yango te ezobeta te ndawo na surpris que yebisanga ke ba suspendre goûter ba yebisa inga ba suspendre goûter générique fabrication basali na Innocent bi mais na normal quoi tout long la polémique que ya Innocent to nini nga na lobby makambo ya. Moi, j'ai pas un problème avec Innocent. Pour yo nabi ko la fanatique to za mélomane. Côté vraiment roloba pour na ko encourager loko to ko critiquer loko ozara tout droit ozara parti prêté. Et bien. Et bien. Voilà, et ça bien. Et bien pour alakisi que mokolo nda ebini basala na moi moké. OK. Merci beaucoup à toi, Manique. Na okota ba personne 100% Paris. Madiadia Aristote, Madiadia 100% Paris, mon ami. 100% Paris. Personnel. Et puis sans oublier Manique, Laetitia Kouya. Sans oublier. Kardashian de Bruxelles, moi je suis à la chirurgie. Mami Goretti, vous voyez,
Ma soeur. Tu maintenant aussi si tu là, ma soeur Mireille Tunime, que j'aime beaucoup, Motema ingénieur Kito. Babi, Tozi la bomba Samsala. Sans oublier Christian Golé, mon ami de Belgique, Christian Golé. En tout cas, Babi pareil, Asima Makamo, Edi Akimbe, Freddy Akimbe, Motema Yakovo, Akimbe. Je vous salue vous tous. Amédée Mackenzie, Sandra Maya, Binounion, Nalingara Binomani, qu'on va chiter. Chomi. Pour poser question au Kakambala, Chomi ou Azake par Robinho à côté par Fabregas. Et suivre sur Robinho Makasi, Fabregas, ils ont ça mission battu. Et vous Fabregas m'ont joué. Micro. Maniqué Ozanandoule. Pour essuyer, essuyer le bas yo bomba raté le bas vérité, essuyer yo yebinde essuyer. Essuyer Makasi, essuyer président Mundibu Makasi, azongisa e. Po Chomi azam muto Mundibu utabimisi. Moko pe essuyer Makasi. Fabregas mutabenga Chomi. Les bazoka madonna confirme de soir Fabregas. Azongisa Chomi. Tu me départ ya ba musicien c'est ça la kaba leader passi. Ouais non, tu sais. C'est Chomi nani Mundibu ça soit monsieur Fabregas. Ouais. Azaba danser Zimbabwe. Kaba danser to ba musicien. T'es ba musicien bon, je sais pas. Ah, moni, essuyer Makasi. So talinde asake émission na film au sentir que essuyer. Chomi aza animateur wa sala msala bien. Omoni loko o sala msala bien so ozua. Mais o sala msala bien. Mais ebanda non manique ozo manique ozo. Ça va attitude ya benda koni mon pepe so mutoye na système benda koni o benga na patron mutuana. Po ebike non mutonga na so mutabimisa inter. Ba cuisine interne msuto ebite msuba benganaki msuboto ebi pété. Mais ayoki be babi pare babi ya bengaki Fabregas a bengaki Mundibu ebisi aluso azoya azoye. So yo pesa pena réponse ndenge wana président Mundibu ngana o regretter. Siko l'accès yo poani. Voilà. On déjà s'en foutait qui obété biloko de fao na Canada, biloko de bomba. Merci beaucoup, je vous aime. Merci beaucoup Maniké. Obima na plateau bat ba condamné loko yo obima na ba plateau ba tout boy. Cabo, Batbao condamné au fort. Merci beaucoup. Voilà, c'était Maniké John, Manik de John, avec Matikas, Christelle Boanga, Christelle. On a pêché un beauté, mais comme d'habitude, cette émission, Coco de mettre ma caméra pour notre élément. Cette émission, en tout cas, nous des annonces en côté. Viens. Nga na désannoncer mission oti. Pour nga ina tikeli mutu mususa désannoncer mission. Quant à moi je vous dis au revoir. Aïe. Merci beaucoup Cascas. Merci le président Matika Songa. Franchement, merci infiniment. Ça en est fini pour aujourd'hui. Tellement Baïb Singana désannoncer. Je vous fais plaisir. Et aussi je me fais plaisir. Il y a encore des annoncés. Franchement, ça en est fini pour aujourd'hui. Ils ont eu plaisir et belé à Hollanda. Président Matika Songo, Manik de John. Babeti ma solo à musique. Bien qu'il y ait un retard, na oki ba sujet babeti li solo à Chomi. Babeti li solo na Tantine Owana a filmaka. Mo mobile na ye a filmaka ye, mais mobile na za mission a filmaka na butu pour finga abat. Quant à moi aussi, je vous dis au revoir. Pape Théo Mukendi Patoche, les plus beaux de la diaspora, je vous salue Kouloutou. Au revoir. C'est Matika Songo TV, Chenia, Nguya. Matika Songo TV. Matika Songo. Kasongo Machi. Matika Songo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV, Chenia, Nguya. Matika Songo TV. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Quand même tu sais. Aïe. Bakoyanga noye tabatake to ba jaloux. Matika Songo. On a battu quête belé. Il y a des gens au balinga qui te zonga. Priya na bango Matika Songo kufa. Batwa keto ba jaloux. Babi actualité à solo, makambo solo, ezongi en direct de Matika Songo. Is good.
bakoyanga noye bajalou Matika Songo zongisa elengi na internet